Bonjour, bonjour, salut na bande kona so balanda Eco RDC nde makambo. Fanny Catalé nde fia tchocho zaka toujours mboka nanga. Un grand merci à mon boss, c'est toi, 3 fois plus que boss. Mon boss Jean Tubo, merci beaucoup. Merci beaucoup derrière la caméra. Peggy Walongwa, Peggy, merci beaucoup. Et pourquoi pas, bonne guérison à Verdi Kyoka 24 mise au point. Merci beaucoup à Suprême Bamboulé, ma Suprême, le Suprême, Nora Kalonji, Noémie. Et comme un grand merci à mon boss, mon boss Jean Tubo, maman Jackie qui là, maman Samunda Leki Mosaka Nelenge, maman Brigitte Nkongo, Motema et papa Willy Congo. Et pourquoi pas, hein, Babi, Anto Straight, Motema et Mario Straight. Merci beaucoup. Merci Nandeka Bolandanga, Nebsebino Nazosela, tout ça là, Nebsebino Pambate que Fanny Catalé a des retours. Des retours, on a parce que j'étais malade, maintenant ça va, donc ça évolue. Donc, toujours qu'on évolue toujours. Mokona lelo eza bongo susu télé-réalité kaka o Fanny Catalé ya mbemeli bino toza bongo na kati ya commune ya Lemba précisément na entrée ya Terminus donc bypass Terminus wapi o place o Fanny aye koluka artiste moko mutu moko mama moko elombe moko obinyoso boyebi na ba façon tout abanda ko sepelisa bino kala petit lelo a sepelisa bino na bandenge nyonso asala ka salon ba je oyo bino bo sepela nango pe abimisa bana o babimi lelo na singa balingi bazo jouer lokola ye eza bongo mama na biso mindondo babi mindondo to sola mwa mukena bongo na mabele ya mindondo bongo na aka nde na yebisi bino processus na commune ya Lemba bona bongo to mona pour les accords riches donc mokonde to sala aka musala na biso donc musala na biso to sala et sala biso bien et c'est biso o ça rappelle que bino pe na banda ko bo sepela parce que ça bino ma plein na ngambo kuna eza commune eza quand à l'époque c'était comme Mobutu maintenant et comme quand Kabila donc on est ça quand o eza France à bypass au koto boye to koti na kati ya entrée ya Terminus. Merci beaucoup na ukabongo na solana batu par rapport à maman Mindondo. Merci donc wana bongo to za bongo awa Peggy Walongwa to tambo mom ke to beta pe moi li solo to me comme mom ke ko sola pe na batu ba yebi maman Mindondo batu ba sola kana maman Mindondo est-ce que a vivre ndenge ni na kati ya quartier donc ça la bien to bandi ko to bonjour s'il vous plaît ma chérie dimila biso ta ko to maman na o banga ni yaka boye Zambe na ngai omona bomona kabino bomona kande bato bashwa bomona ngolo kwa baze omoti konde moko kaso boni santé bien tena caméra kombo nani Rit nani Yemweni donc le roi joueur na so Yemweni. Merci beaucoup wana bongo tozolanda to bongo pa maman Rit eza juste limbisa biso na roi to yepa na yo o eza bongo site ya Eco RDC to yeka juste ko tout non parce que eza na star moko boye o avant na raconto na kombo ya maman Mindondo même que soko yi na bien très bien parce que grand artiste na bien na Mindondo azala bien na batu ata bokotani asangisaka azaka bien akufeli maman bango toyoki passe esali biso nyonso na motema matanga programme epesa ma semaine prochaine biso nyonso tozala kuna poza maman biso nyonso donc ndenge biso toye télé-réalité oyo eza mokona lelo eza émission maman Mindondo bamo donc maman Mindondo aze pouvoir akufeli ni maman akufeli maman abeli makasi banda mokoni tantine abeli mokoni akufeli mokoni depuis avant-hier mercredi mais du moins malgré akufeli ezarapeka bientôt loba pe bo tchocho ezaka mboka nanga mais du moins na kata quartier matanga yesima mais ye na kata quartier bozaka na ene nde bozaka na na kata non tozala bien toliaka ne pe ensemble soka uti batournage na ye na biloko akitisi na table nde biso tolamba awa tozolia so ipe mwa secret ezali tokabola pe na verre azaka bien ye apona aloba te ke o mokolo o mwa moke tosangisa biso nyonso tolia place moso oyoki mpe nzala osengi ye aza nango apesaka mais apparemment bato ebele baloba babi ke azaka makambo makasi azaka matata moi makasi mwa bitumba jusqu'au oloba na biso te wana eza lokuta ebongi malamu moto ofanda na ye place moko
ndako etangaka bayebaka soki mbula ebeti so oza na kati ya ndako wana nde okoyeba ndako esika ezotanga. D'accord, merci beaucoup maman. Pesa ba dédicace na bato nyonso ba Orlando na ba oba ali na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo na ba oba ali banda mboka pesi napesi mbote na mama nga Shani na Ngaba, napesi mbote na Eliezer, napesi mbote Nedi, napesi mbote na Doris, napesi mbote na Papa Dio, napesi mbote na Dede, napesi mbote na bato nyonso tozala na bango na ba mama maîtresse tozala na bango malamu, napesi mbote na Bester, na ba Gladys, na ba Sophia. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, merci. Bon, to continuer. Na moni pende konanga mwasi, mama yaka, mama atozo kima ngaba kina lokate, ngako kima wana nde na yaka. Ngasoko zo kima nde na yaka. Bon, yaka. C'est obligatoire. Skota. Bonjour. Bonjour madame. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Comment Doris. Doris. Oui. Doris Nan. Doris Manzasi. Doris Manzasi. Doris, par rapport à ndenge conseil nini yo pesa maman Mindondo par rapport à liwana ya maman na ye et puis conseil nini ro pesa ye par rapport à musala o ya sala. Conseil nga nakoki ko apporter sérieux na pesier d'abord ba méconnaissance c'est belé aza grande sœur to message na ye ala moko malamu akabola te biso to bando yokeka na musika mais heure to vivre na ye sur place bo to moni ke aza mutu moko malamu ala kisi biso pe makambo belé ba conseil na ye zo sala ke to découvrir vraiment ke aza mutu moko malamu. En tout cas na pesier d'abord ba condoléances belé liwa eza nzela ya biso nyonso tu mama ezalaki lelo tour na ye lobi ezala yanga lobi ezala ya moto mosusu. En tout cas na koencourage ye ezala te ke ekabola bato esala boye esalaki tozala bomoko mpo ke tokunda mama na kimia. D'accord, voilà quoi ça va dédicace no pese baba. Napesi mbote na nga na baoncle na nga bango nyonso tu Mikael Mumbenga mwasi na ye Vanessa Choya, napesi famille nanga mobimba lokonda mbote bandeko nanga nyonso tu ya libota mobimba napesi bango mbote toute la famille bato nyonso tu napesi bango ba gros bisous. Merci beaucoup. Merci Monique Obanga ino pamba. Merci beaucoup Balobi. Merci beaucoup ma chérie. Babi Albert Olenga ya ba Albert nakati ya Belgique babi Albert Olenga ya ba Albert wana za bongo Bayer nanga donc Bayer nanga pena bambote belé donc locataire no boa ki openza ba boa kaka po esaka bien ton na vie wana moni ba moko babi mami sa chama chibwa boa maison d'habillement honorable chez mami sa chibwa boa. Donc merci beaucoup moi tozo continuer na habiter na ya pepa ndeko nanga mobali ndeko nanga mbala loba nga penda même ozo kima na habiter pegi ça va le lumière. OK, bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup. Eza bongo Eco RDC za site oyo wapi tolukaka mingi ba star na biso. Lelo oyo ekiti na quartier oyo eye pamba te pona mama na biso Mindondo. Na ebite soki ozwa ta ya kovanda na ye. Ouais, na vandi na mingi. Vraiment je suis battant et belé tous ensemble na ye. C'est une dame vraiment gentille. Aza star, on dirait Aza star, parce qu'à côté à Ramoto Nyos. D'accord. Côté à Ramoto tout, avant de Ramoto tout, les ramener ensemble. Soit Aza est lourd, il y a fois qu'il est lourd, il y a Tinasé, il y a Aza en premier niveau. Alors qu'il est Tinasé pour que tout les ensemble. Vraiment, c'est une dame vraiment socialement. D'accord, merci beaucoup. Na biso tozo sala télé réalité na biso to apprendre que na koya na biso na kati na oesika to apprendre que auti ko perdre maman na ye o azabongo cher pour na ye conseil nini o yo pesi pour na ko fortifier par rapport ya liwa ya maman na ye. Non, liwa ezanzela ya biso nyonso. Liwa ezanzela ya biso nyonso to yaki moko mo un jour autika mokili na meka yo ko conseiller mingi azala makasi to
aza convalescente autour hospitalisé autour na Kalami. Oh, azali malade. Oui, azali hospitalisé. OK. Donc ayebisi kaka ke atiango mingi na motema te parce que akoki koriske asala rechute ezala te. Mais mama azali mama moko tona obengi mama masere. Parce qu'on est aussi comporté neti mwasi moko azala na couvent. Alingaki bana nyonso na quartier donc vraiment nayebi te naloba ndeni mpona mama nazali mama mo malamu. D'accord. Merci beaucoup ba dédicace na yo. Ouais. Nazopesa mbote na bana na ngai Plamerdi, Gradi, Tegra et Christella. Mes amis, le Blanc, Maître Cyril, Robert Bassende, mon grand frère. Oh, aux ans de quoi Robert Bassende? Ouais, c'est mon frère. Donc, tout le bateau, il pas naïf. Ouais, pas naïf. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On va continuer, mais tous on a choisi Fanny Katale, elle a toujours un beau cananga. Il y a une cadre de télé-réalité, mais il est arrivé que Maman Mindondo a coupé. Nakoki pe kotika osala télé-réalité o te nazo continuer. Soka yambi biso bo tenir hier rigueur te. Soka yambi biso c'est bien. Soki pa yambi biso te to tenir hier rigueur te parce que aza maman to pe yaya to pe leki ya bato aza na pasi auti ko kufela. Donc to tenir hier rigueur te. E pegi walunga to kota no soka yambi biso c'est bon. Soka yambi biso te ah. Soka ya bibiso c'est bien. Soka ya bibiso te donc on a choisi. Conception, y'a Boston, Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Bamole, my famille, Dalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4, de la presse comme on est faire big, you got it too. Télé-réalité à Bilo, mais tu apprendre dans cette et la part la gestion. Moi, peut-être quand tu émission Zatenga, lui, ah, ceux qui peuvent y en bibiso, ils ont bien. Ceux qui peuvent y en bibiso, tu dois comprendre parce que vous avez éprouvé. À part ça. Merci beaucoup. Apparemment, dans tout ça, la émission Oyo, tu as vu que vous avez vraiment, même si vous êtes non, hospitalisé. Donc, on a vraiment na temps sous ébélé à la question qu'on posait, tout le coup à la question parce que vous avez déjà un problème ébélé. Mais juste, moi, rappelle, na ba ndeko o ba ebi maman Mindondo, ba mona ka maman Mindondo par rapport ya ebandeli ya maman Mindondo. Ti Mindondo akoma icône o Mindondo akomeli. Bon, à mes fans, moi je ne badine pas avec mon travail, je n'ai que ça comme gagne-pain.
Donc, sur la salle de théâtre, c'est vrai parce que le pays va mal. Ils sont peut-être déconsidérés par rapport à Chili et à Nigeria. Ils ont l'air cités. Ils sont allés là-bas. Ils sont toujours dans la terre. Ça ne fait pas vraiment plaisir. Voilà. Azawana, oui, Bibino Mokondé ni. Oui, Bibino Mokondé ni. Situation d'artiste congolais Isali. Donc je suis en train de pleurer avec le mien. Au maman Koufi. Donc Nazo Yebate so une maman ça me fait très mal. Ça me fait très mal. C'était une bonne femme, une très bonne femme. Il fallait qu'elle vivre à l'Iabisombo, elle a belle, elle a souffert, elle a senti que maman a Koufi. Donc na bandikolanga nyoso balanda ngai o balinganga na ba balinganga te uchanga ba prière parce que ça je trouve pas ça trop normal parce que ngamo na utiko risquer awa donc moi tout le baloba nyoso ezate na onsenga fali prochainement au cela émission vraiment autre joie ta pour vendre tout sur la mécanique pour expliquer situation là merci mais apparemment vous avez été maladie avant maman pour faire ça la bibi hôpital 7 jours après maman Coco hôpital par Koufi. Grâce à qui dans tension, tout qui est la fête n'a pas NTPC. Le jour où le 27. 27. Nazo ni ndak ngana ebika lokola lala di bande ça ba malaise et les calendriers tout ça comme meli qui c'est amutu qui c'est so simbate ti armoko banomo ba numali moko boy vertige tout ça mais au ça la crise dans ndako alors bana mamimi dans l'hôpital et j'ai été soigné. Ils ont toute tension, et puis ils ont un problème dans moi, cœur, comment pas cœur, mais le fibre, ils ont accéléré. Donc ils ont vraiment bien aimé. Oh, bah, médecin, on a vraiment mes ailes, Aïdenga, Namula, les locaux sont en Loba, Funaluba vérité, nous avons Aïdenga le quoi Bordeaux Azate. Nous avons Aïdenga le quoi Bordeaux Azate, c'est vraiment un frère. Azo assisté, Azo Aïdenga, ça. Il faut être très reconnaissant la bande de Koba Saïlo Moualikam. Vous savez, moi je suis sorti de la maladie en haut. Là, une semaine après ma mère est morte. Ça m'a zolo. Mais si quoi coïncidence kotoyo, problème à l'hôpital, maman pas qui déjà malade ou bien pays qui a pris ce que maman est malade parce que quand elle a bimi hôpital, na bimi le quoi le lobby na tongo ngamoko na bimi na ju taxi c'est pas maman. Na monia bien maman. Nazaki makoleza te ngana yina kima ba ona ya kotala on de balo seka na maman ngala biki déjà donc c'est bon tu me vois oh maman très belle quoi na monio bo nazaki maman n'était pas malade aye kusaka ba fièvre des alaka mais est-ce que tu comprends la fièvre ngo et aussi la télé tu zakana ndako melo bende mais meki na polyclinique moko là même na polyclinique wana ngape na yeba kitelo ko la to hôpital la grande sœur ba ngate na yeba ki maman za hôpital na lotande ko lotala ban kala canapé na loti maman mabe na ebisi bon nazalenga irsi na loti maman bete la kita la maman mais na benga ya lidi na benga téléphone maman fermé ya lidi et na joie maman na joie hôtel na loti mabe na ebisi ndoto que tout justement tu vois que ebisi maman za na hôpital comme on tu hôpital pour le ebisi ngato là na ko na mona que ta maman change mes avis et on a transféré maman la maman et mon zo kati to transféré wana azali déjà na coma ndenga nzamba ju mutunae. Ce que Zanzambe nous a joué à Zolo. Mais apparemment, c'est comme s'il y a des problèmes parce qu'avant, Zaki Mindondo, Bukanaki Kaka, Pambaboué, Libisanga, parce qu'ils ont un problème, et tombé Tata, on est solo. Kaka Pambaboué, je ne sais pas ce que ça dit déjà, il y a 2 ans, Mindondo Bukanaki, tu vends des sous moi, tant que Mindondo Zoyo, Kai sous-souté. Donc, mais comment on peut expliquer Bakawana Nyonso? Quand c'était là, analyse à Bakawana Nyonso, surtout. Je me dis, c'est difficile de croire que mais moi je crois en mon Dieu. Je crois très bien ce qu'on a passé. Ce qui nous a basé moi je suis une femme battante, je me bats. Mais donc je suis malade. Mais Nzamba sans arrière-pensée. Le bateau un tel non ça moi il n'a pas bleu quoi na mutu na maté na bika ke ça temps mon tamo yele ga mutu
Et il y a un problème de belé, comme le loyer, tout ça. Et là, on a raisonné il y a 5 mois. Mais les manifestations, ça la malilo. Donc, voilà. Jusqu'à présent, on a dit que les gens ont sali beauté. Les gens qui t'en ont bien été, il y a vache bec, il y a balubaka, quand il y a baka, nous avons des problèmes. Na moment où après bon. Et au Likanango, pour moi, nous donnons la matin, nous avons pas de donc nous avons Inch'Allah. Merci beaucoup de vous avez déjeuner. Le temps aussi ça peut déjeuner. Mais n'a évité pour quand dengue yozola la au epsi so butaki kuna o yepono boyo madako zozonga suna nalala kakuna na olala ndenge nanda kwa mwana kokate nalala kuna na yeda tongo comme il y a beaucoup de gens là-bas bon baza matanga na yake pala na sokoli na mego chatali pala mononde na kesukoti lo kabona tongo mais baza là je dois pas laisser mon père il faut le consoler. Papa Zano on a bon mot. Papa Zano bon mot. La Sawana, elle a perdu sa femme. Donc, elle a besoin de se banane et tout ça. Bébé, tant au monde a biso. Azo, soit moi, moi, elle a bien. Maman Koufina âge. Maman Koufina 60. En tout cas, 66 ans, le 67, si je me trompe. Ok, Atiki Bana combien? Pardon? Atiki Bino combien? Atiki Biso, Touzali, Adidi. Moi, la Biso. Bon, biso bokabula bana kena bana nyosho papa la biso. D'accord. Il y a Jangolo Mingi, Atiki ya Jangolo Mingi parce que sa mère, Atiki Yalidi Ngolo Mingi, Atiki Solange Ndondo Ngolo Mingi, Atiki Willy Ngolo Mingi, Nicole Ngolo Mingi, Patrick Ngolo Mingi. Donc le mot bête machine. Donc vous avez 5. C'est ça. Nathalie va tous les bossos. D'accord. Merci beaucoup Natiki. Le temps, le santé, ça bien été au déjeuner comme ça. Pas de problème. Continuer toquer notre. Ok. Merci beaucoup. Merci na bande connaissance balandaka Eco RDC. Heureusement en tout cas merci beaucoup na maman na biso Mindondo, maman Solange Mindondo. Eza pambate donc il faut ozaka na mutema malamu ya boye malgré passe malgré douleur na surprise otoyela ki peso ezaki na bango batumsu parce que na ndenga mabete so ya miso ezaki nga fani katale ya fia chochocho ndenge na boya na se prouver boyelinga caméra surprise donc na oboya ngome ki mutema malamu ne yango tovandi na kati ya ndako tozo continuer télé-réalité mais télé-réalité oyo na yaki nango na idée mususu mais na oyo mpe nakutani nango botenir biso rigueur te tokozwa temps ya koposer maman Bindondo baquestion ebele te Mama bayaya baleki site nini ya internet botala oyo conception ya boss Jean Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bought Molema, Fanny Gadalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise. Verdict, your goddamn team is good. Papa, j'ai vu les appels là. Je n'ai pas voulu te bouffer les unités. Na mon appel na yo. Il va venir. Il va venir. Pas de soucis, parce qu'il était venu avec Lance. Il a vécu de la guide. Non, il passe pas. Bonjour papa. Qu'est-ce que tu dis?
chileva na D'accord, merci beaucoup. Merci la bande de connaissances balandaka Eco RDC. Eco RDC nde makambo fani katalia nde fia chocho tezambo kananga. Tole bakango to lela na baibazo lela to seka na baibazo seka. Télé réalité ya lelo ya maman Mindondo, tozo seka te, tozo sape chocho te mais tozo lela parce que auti ko perdre au hasard vraiment très cher pour naie za bongo maman naie. To bandaki na uta na ndako ti to komine kat na o esika. To moni vraiment famille eza ya kovanda ba nyonso baza ya kovanda parce que bazo sala no ba programme bakama donc tozo continuer toujours na télé réalité na biso donc to poser pas trop de questions mais au moins te poser ma question au te poser à la télé réalité l'émission sous ce quoi ce qui pèse à la télé réalité et le bout ya bastate peut-être le bout ya bicolo et le bout ya basta si on parlait de toi nous on a tout ça là à partir de l'émission auto ça là on a dit tout ça vraiment temps est belé penser à cause la maman Mindondo donc là je dis directement un grand merci balobi na comme Sophie Nzongo ya ba Sophie hein maman ya Yannick matondo ya ba Yannick donc maman Sophie bino so bambote na bino bisika bozali et pourquoi pas na Adonai Zola ya ba Adonai hein babi mo pousser ya talo moi si mo pousser mais makambo miklai na kati na merci beaucoup on toujours continuer to comme bongo na kati o esika to me kan mo mkel susu pour solola na maman Mindondo parce que to moni pe papa Vandi so par rapport à sango oyo ko ila moto peut-être moi signé pour moi na ebité bozo donc encore bandeni bozo maîtriser papa ndenge papa moni moi na belaki et puis moi signé bozo maîtriser non papa ndenge bon de nature moi ko ba moi makasi papa de nature papa zaka moi j'avais peur na dit quand papa revoit Sangoana, c'est normal, c'est sa femme. Plus de 50 ans de mariage, donc c'est le cas de la montée. Donc, elle est là. Tout ce qu'elle a canaillé, je lui ai conseillé qu'il faut avoir cassé, surtout avoir cassé. Donc, on a conseillé qu'il nous a sur le coup, à Ouassani. Mais c'est quoi par rapport à ton maman pour faire papa Zaki Minandako ou bien Zaki à l'hôpital? Maman a couché à l'hôpital à maman. Papa. Pardon? Papa Zaki Nandako. Papa Zaki Nandako parce que maman Zaki a soins intensifs, nous avons côté pour Nazate. Na maman et mon papa Zaki Nandako parce que papa paye papa Obela Zaki Nandako. Baye, ba préparé, on lui a annoncé la nouvelle et voilà. Il est qui dans moi, je sais quand Nzamba yo kamawa, asimbaye pour ça ma casse parce que soit simbié tes passe. Mais il est quand même fort par rapport à Ebi Azaka Mutualini, Azaka même moi Makasi, Nzamba Zoloko. D'accord. Merci beaucoup Tozonga Sima, Peggy Walonga, pardon, ça il a besoin balance na Katiandako et ça a besoin penser bien par rapport à Télégato et ça vraiment dingue ça l'a raté. Donc surtout vraiment un grand merci Naïmoko maman Mindondo, c'est pas facile vraiment merci encore maman. Donc on continue encore toujours qu'on puisse accompagner merci parce que et ça l'a maté. Donc Peggy Walonga à vous l'antenne donc moi balance dans ndako ça là bien. Ça a wabaluba tout ça. Merci beaucoup. Elle n'a pas vraiment d'humeur, c'est que je peux dire, parce qu'elle s'est rétablie en orienté. Mais comme on dit toujours que non, et l'autre côté, l'autre est comme ça. Comme on dit toujours que le boulot d'abord, alors tu as quitté Raymond Naël Isusu. Raymond Naël Isusu, to la widget, to l'axa vraiment Mikolo Ndenge Baba le barato, l'axa Mikolo Ndenge Bakata Kafufu. Merci beaucoup à toi, Domi Itindi, les grands menteurs, l'homme qui manipule 6600 boutons à la fois. Voilà, directement, je veux déjà saluer mon invité. Bonjour, Maman Mindondo. Bonjour. Boni. Ouais, ça va, tu es pour nous en la matanga, la zogi pinta comme tel. Condoléances, les sous. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, funérailles à Matanga, il est qui nango normal? Ouais, Matanga c'est l'équipe normal, tu vas pas tout samedi. La famille restreinte de tout là, papa. Le samedi, tu vas pas tout dimanche, la tongo, tu vas pas zonge pas na. Maman Bela qui makasi. Ah oui, hein, maman Yoko Bela, d'abord c'était moi, la Bela est dans l'hôpital, la salle 10 jours dans l'hôpital. La Bela est très grave, vraiment. 10 jours, on a bimi hôpital après 10 jours.
6 jours après ou 2 semaines après, si je ne me trompe pas, les mamans Ekobela, Nandenge, Tolungoli, Atuki, la maman Nandenge, maman Koufi. Voilà, courage, c'est la vie. Alors, tu es dans le solo, il y a télé-réalité, oh, ça là qui n'a éco RDC. Moutonio ce soir à Sali et Loko. Bilan nango ezalaka kaka toyeba nanu ezalaki na ndenge nini ntango osali télé-réalité na yo bato basepelaki to bato basepelaki nango te donc toyeba vraiment na bapel to bamessage oyo ozwi. Ah oui, hein, bato basepelaki nango makasi parce qu'on dirait bato bazala moi télé-réalité yango quoi bazala ozela yango mpenza parce que fan nanga nyonso sepelaki nde baya kozwanga vraiment en surprise na ndako donc nalalai na matanga na ye na déjeuner mukena kende baye donc c'est ça la créativité nous devons créer c'est ça l'amour c'est que l'on a la lobaka c'est important wana bat baye lo na ndako na yo otali pe batango obo ya yamba bango ndeni parce que baza ba oyo bo sala ke biso tozala to ndi ba artiste ça presse as artiste te muta ko sote maman. Merci beaucoup. Ça ngo as artiste te parce que bino de bozala pour lobela ka biso donc voilà merci alors toko eba Maman Mindondo alinga mingi kolia nini. Bon, Maman Mindondo ça va compliqué pour na kolia parce que na zara la problème kolia ma casse d'abord na gira taille parce que na ça danse donc na lire n'importe quoi te. Les studio ko frigo penza na ngate na ngambisi ya mai bio. Bio penza ko mbisi ya mai na nga bien na beti yango la che babe aubergine à bololo solo. Na katinde yango mala linga kolia na linga kolia ngulu ouais mais ngamu funa lamba ngokaka donc ngamu sona lambi ona motema linga kolia ngo voilà so lambi ngulu ya razei ba kolamba ya pasi mama ngulu ya razei so bolamba ngote na kolia teneti rognon mala kolia rognon pa mutu te parce que rognon de muteme makana foi yango memaka maladi nyoso ngombe donc so ko kolamba ngo bien te et ça sonne mais ça crée pas maladie ouais ça crée de maladie yango lelo to comme la ba problème ba santé et ça ba biloko ba frigo to solia moi je trouve que mutale ngolo na ye asomo ngolo 2000 francs asomi ngaya ina boka lié kitoko ko le comme mutale aller so frigo donc ba biloko ezo umela trop na nzela l'été comment wa les années yo liango ka bon la ba formule la kati donc mo bulu yango monde ki to be bisa so wa santé vous avez remarqué que banda ba biloko frigo ya penza mingi que ba santé comme penza ki to makaste voilà yo linga mingi ngulu linga mingi mbisa mai ntaba bilo na linga wana. Et bon aussi qu'on est par exemple parce que ça n'a pas tout juste biblio yo tangi ba comme déjà excité ba lingi ba mona déjà ba goûter en auto ba mona déjà formule là pour bon on peut balamba on presque tous en habiter ko la mais ni lelo. Bon ça dépend la bilo on a tangi on que mona on a wenzi là on lamba maman na moi site le beaucoup ça jeté. Oh. Ben oui, hein. Quand ça théâtre, quand on fait le théâtre, non, je suis une femme normale avec les sentiments normaux. Oh, on a ça théâtre, c'est Mindondo, c'est un personnage. Ça n'a rien à voir avec la personne, là, Solange, pour pouvoir dire. Mindondo, c'est un personnage, moi, on a incarné, Kaza Mouyibi, Asandumba. Mindondo, 42, comment vous avez. On a personnage. Ça n'a rien à voir avec la personne. Maman, na lambaka, na sala misala langai, na sala ko nyonso, moi, ça koko sala. Pour nous, là, qu'on a les amala, moi, voilà. Donc, qui star et ça, moi c'est à moi c'est à moi. Voilà, moi c'est à moi si il faut ménage, moi si cuisine, moi c'est à moi si. Il faut faire tout. Nous soit au salle la haute, jamais. Voilà, alors je crois que ce qui te pêche bon à Wendy, to kimba mako, non? Et bon, on doute, on dit on a doute. On a doute. Et Kachakavandia. Oh. Na misimbela ki déjà bon na ngai na lobaki que non bon abiso yango yo $20 na biso kande topé ça rané lubu alors cher internet vous monique non Maman Mindondo proprement dit Solange ndenge morazo lo baza vraiment excité déjà ce qui veut dire Ada déjà n'a besoin à l'ambassade déjà n'a besoin ba fan na ye parce que tindanga sala télé réalité ba femme na ba fan na ba que tozo la cuisine na on a été so da ba si abenga ngebele baba ndenge yo lekina ko kota olamba to so banga na banga je crois que la femme est déjà là, elle est déjà vraiment excitée. Peggy Walunga to longwa biso déjà to kindara wende. Balobi Karine Okako, Sephora Lorette
balobi bana boss baza boss na Jonathan to moni boy maman Anto Straight moi longani ya Mario Straight moi ça mondele aza mondele voilà peki welunga je crois que na maman to ko kina déjà kokende et on se retrouve tout juste après. Dernière tour. Voilà. La chapellerie à plateau. Chocolat. Puis ça. Maïs. Poussez beaucoup. Son côté, on pouvait bien se sortir. Bonjour. Quand on rencontre un peu tout automatique. Vous ma pépile. Moussa. Voilà ma cali de la pi. Na tiki pipi na kati po ekota la tomate ail. Bula ail, muscade moko. Oui. Na tuti na tomate na pipi na kati. Muscade ail, tomate na piment. OK.
piment rôle nango ezali mpona ekota kati ya misuni misuni ezala zete voilà. Qui est kaka? Non, une assez. Non, ça dépend à mon toit. Soit kalina la ligoso matugulu na nini ngana sala blo na nini bala moko. Comme c'est kalina ni bala moko. Donc c'est quelle étape ya sauce na biso bela d'abord parce que sauce c'est bien et permettre mbisi ko taso bela bien ko tatina kati misu. Ba misu bala ba peka pepe soup ka bo chache na mbisi la sala bo. Ngala style na bala. Le sauce na nge pays na che mai etoki na zimbisi la na che likolo na che ba solo na kati. Donc voilà, chers internautes, je crois que toutes les parties bozola qui sont solo etika la mibimba. Solo arrivé. Voilà, chers internautes, je crois que nous évoluons lentement et surtout sûrement Kakandingi, Mokola Star, Halobi, je crois que Biso se toutes les parties. Déjà ça là qui biso mbisi naza na wendemi basala ki yango bien te bon boma ki ka ko fait balongoli be kai msusu mais yo moko asukoli yango 3 fois et puis longoli pe ba masala wezala ki pembeni wana asali yango bien alors azui tomate piment muscade na ail atuti yango ndembi céleri litungulu batutaki yango te donc ye asangisaki yango te aye kosangisa yango nde na suka ntango ba épice oyo atuti ebeli asangisi yango atia yango na kati ya nzungu ntango atia na nzungu atie mbala moko huile atia yango na moto je crois que kaka ndenge alobi ke non azozela soki sauce na ye ebeli nde nsima atie mbisi na ye na solo na ye voilà je crois que explication ezoleka vraiment normal ezokota vraiment na matoi alors Peggy Walunga je crois que voilà. Oh, quatrième. Oh, ce qu'on maille au tiède. Quand on a le que non maille bongité, ça la moto makasi parce que ce qui maille ça moto et qu'on kubi sango. C'est ça non? Et kangama voilà. Na lingala je sais pas bien. Et qu'on picle. Voilà, mbi c'est qu'on picle. Je crois que bozomona ezali au tiède hein, eza maille, eza moto makasi té eza tiède. Donc voilà. Nous évoluons. Bon voilà, sauce na biso. Na solo d'abord, na bomona, moni ke mafute batili kumo. Donc on suit lembi. Na pimbo ko ko. Ce qu'on a que chamai. Chamai so te mai le ke bele ke bota mai. Bota mai. Ko chamai na calcul.
Voilà, chers internautes, je crois qu'on a mangé. On a commenté les sociétés parce que si je commande, deux fois on m'écrit des messages. Bien, bien. Donc, on a préféré inviter Baloba, qui est Loba. Alors, il serait vraiment bien l'examicro. Bonjour. Bonjour. Bien, ça va. Bilo Kangolio Kangondeni. Kitoko makasi. Non. Ata zelo te. Oui. Nakangaki bien. Ah, 10 kaka. Oui. À côté lié. Non. L'excellent micro est pas de Konangai. Voilà, bonjour. Oh, tiens, un peu micro. Alors, d'abord, on a voyé parce que nous sommes artistes, comme on a maître Ali, coach brésilien, la chef du groupe, il y a Maman Solange Mindono, il y a succès intéressable. Maman la chef, maître chorégraphe, il y a groupe. Ouais, groupe, il y a danse et ballet. Nyoso, Naza Nyoso. Mais c'est bien multicolore. Parce que tu trouveras pas tous les styles de danse. Alors, commentaire na ba sakaka traka loboko mama. Okopana na ko bala nga. Masala mine loboko wa mama. Et la référence Kano. Kano. Oui, merci. On est na ebi gwa loboko na yi. Voilà, alors, comme c'était moi 3 personnes, bon, tu vas voir mingi ba oba ebinga na Paris, mingi na pesi mbote na Sile Gilles la Baronne, mes condoléances. Et puis retour père de papa na yo, toi en famille, na pesi mbote na papa na nga Willy Tekele, na bossa souté Manuela Kitoko, na bossa te Arlette, na bossa un peu souté ba oya nga pe à Luanda, ba ta souté na penga makasi, Kadika Dima, Choucha Lumière. Babi talaka mnyano période. Ya simbilo na penza na bakamata net. Choucha lumière. Mo finu ko penza. En plus na pesi sumbote na mafungule et ope yango wana na bosanité la patronat Kano toujours tozali mère mbese na bosana minote na oyanga pe Ibrato contre maître Simbaye. Baza ebele penza. Amunyo kanga masolo Voilà, alors, mère, Tolekina Yomoko, je crois que Tozo conclure déjà, mais il serait mieux si Koyo, paraphraser un peu, Lobanabatu, Mbisina, Olambi, Angondengi, Nini, Nabepis, Nini, comme ça, les Kalamakamus, pour te conclure bien. Bon, Mbisina, dès le début, mon akibino moko toke wenze, na inako loba, on a kalamute, on a chendo bote, na lobi na kalamute, toke no wenze moni. Na so mimbisi danga zo pe mazana bo moyi ba bomi ba kate biso to so be piste so mi kwanga la biso retour à la maison na soko limbisi danga 3 fois na maille normal na che eau tiède na sopé on a tika au moins 5 minutes et va la poser nyo so longwa na tuti tomate muscade ail na ngala mbuma pilipili po pilipili ko tala kata misuni na siko tutango na kati matungu na ndembi na che na nzungu na che huile na kalingango do sauce wana ya tomate kaka ya mbuma tomate boîte te na kalingango esili tomate tango ebeli mon sauce emindeli sur la tomate so ebeli zakana ko mona na misu après la che moi mai mijoter muke toki muke ndena ye na poser mbisi nanga na poser ngomba mongo na solo pour mbisi za makasi te so bocha solo après on va négocier ba mbisi ko lemba voilà un peu le lubu na biso e sengami na bato balinga biso balinga chaîne la biso ba mona ke malgré na éprouvé na ba na ko rate occasion te quand même. Et ça bien. Voilà, alors, moi quand même, mon bino artiste ba bolamba te bazalaka na batante ba kinaka mingi ba tournage ba répétition. Ah te wana te c'est fond. Là tout à l'heure là le kona ibisaki yote. Bato et toza ba comédien musula ba comédien ba so ba usala dini te ponte entre Kombo na ye Mindondo na Solange proprement dit. Mindondo c'est un personnage mo muto incarnaka. Mais Mindondo c'est Solange là où pardon Mindondo n'est pas Solange. Solange ezali ngai maman na ina lambi biloko bolie
naosala ngo na théâtre te mwa motu mosusu ata osala kamba vie ya bien aosala ngo na théâtre osala la comédie partout moi nga nasepelaka nango mpenza te donc toza bato toza basi na basentiment nyonso tu oyo mwasi azalaka nango na kati ya ndako kolamba tu po soki oso olambi te so mobali olingi kolia biloko motu mosusu te osouffre. Voilà, alors à mon fanatique na yo opesi mbote na numéro de téléphone to kabwa na biso. Bon, mon fanatique nanga d'abord je vous remercie de tout cœur à travers émission évidemment ça dans émission Rolamba mais bon na profite occasion opesa bino surtout merci. Ba onyo so ba idenga na bimbe mama na ngai boza de cœur na ngai mami mbengi Léonie en Angleterre donc oza motema na ngai famille zaka bobuto mtata mo mama moko te famille pe zali oyo boyo kokutana na lwa nature eleki kutuna kindeko na mwana nga moko chasi ndenga et surtout na koko bosana te ba cousine nga propre dedans ya makila merci nde boko djai na poto boto zwa ki nzamba la lola amona bino patima kalamba mono za yaya encadré bana wana bazana bana mike mambo ana makalamba tout le monde donc la pesi bon ba merci Adricha motomètre ba Adricha ya mo wa baleki na ye ya na nga kati donc na maman sine maman Yvette merci et loko langa na sepeli pende souye yaya merci pour tout yaya je n'ai rien à te dire donc taloga ya na nga donc talaga Adricha yaya vraiment merci loko biso ko to isaka nzamba pambola ko pour so pambola yo biso peut ça la bien donc bao na teki ba kombote peut-être na bosani pardon voilà ma copine voilà en Angleterre voilà koko dia merci si to tout ça là pour la biso ba comédien ya Congo et ça li bien libanda mboka to ba tout ça c'est ça l'important baba mongita bosimbelo ko na makasi endele penta et koyate donc je suis de cœur avec vous vous êtes belé vous avez le temps ba kombo na ba toko aussi ça Ali Bafukayo et Ali na maman Thérèse Bukadi ba gros bisous matanga ici bino boyebi ba situation des alaka de bato so la matanga ninga na bana deza donc pasika ya donc nazawa mapoli madanga ezalulu naza awa molo ba arme lourd ya to soleil na yokai bien mo na yete grand frère na ngai étape on a tikala lango za ya samedi futo panza matanga ya maman bande koleka so biloko na ye biso to le matoki ni ba misala mais ça parmi les missions au bateau pour faire un amour les gars les missions à tel site bon naza na kufa mais musala pe kufa complètement te pour que na salité moyena exacté de ba femme oyo bande ona ngai na eloko lo bala mille merci ba mille merci ona ko usa ko yangwana na camarade na ngai na camarade na bilo benga chief na no benga la aïe bisous de Alchibo c'est un ami de longue date mon frère je t'aime bien tu fais un très bon boulot continue vois que le la fleur et le bien merci Michimo Boani numéro nanga 240 99 14 99 14 980 voilà aujourd'hui Ndoski moko pour te développer surtout bochanga la prière na besoin de prière na besoin moral quand on bo benga on peut sanga ba moral et ça nga bien l'équipe mbongo et ça nga bien makasi donc en tout cas ba gros bisous na Bino News. Salut la bande de colons sur l'andara Eco RDC Ndemakambo. Un grand merci à mon boss, c'est 3 fois plus que boss. Jean Tubo bande solution Eco RDC Ndé toujours Makambo. Fanny Katalé fille à Chocho Chezaka toujours Mbokananga. Merci à toi Verdi Kioka 24 mise au point et pourquoi pas à maman Brigitte Nkongo monté mais papa Willy Congo hein Jackie qui là ba moi ça munda leki mon saka na lenge. Babi mon vieux vient na nga vieux à dedans. Babi a 10 chamotomètre beba zibeba mon vieux
toyebongo epai ya ndeko epai ya leke epai ya ndeko na yo nde kaka ezalaka. Merci na bino nyonso bozala naka branché scotché cimenté mpona kolanda Eco RDC. Mokona lelo ntango bomoninga bongo na sina mivandeli na kiti wana deja na bandako bolobi oyo eza télé réalité te donc c'est que oyo eza mpenza bémission mosusu eza elubu ya bastar eza te ke o si on parlait de toi mais mokona lelo tokiti bongo epai ya mama Solange Mindondo bino mo boyebi bosengaki bis Fanny Katale ya fia chochocho nazongeli bino susu epai ya mama Solange Mindondo mpona kobeta mwa moke lisolo tosolola mwa moke. Bonjour maman Solange. Bonjour ma petite. Bonne santé. Ouais, ça va. Ça va. Zamba obatela. Amen. Mais par rapport à maman Solange, moi résumé comme qui est et ça peut-être on a bandeko oyo bamisusu msusu batalaki télé réalité te eza pe na bamisusu msusu batalaki lubu ya bastar te mais lelo oyo bamoni yo lisusu bameka moi rappel ka résumé moi muke pona ba. Bon, nazaka oyo abino na mesala ngo sepelisa bino toujours. Fanny n'a pas surprise mais elle est surprise à la fois passé à Matang elle a surprise quand Matang elle a surprise les lopes soyez pour tout ça l'émission mais tout ça la messe à maman donc Fanny a béni quoi donc tout ça messe à maman Lilo donc après tout qui église après tout kabouli moi pour mon lancer. D'accord, résumé. Bon résumé un bilot lancer Lilo. Non, il y a par rapport il y a Mindondo activité Mindondo pour Mindondo danseuse munene ya ballet national. Donc Mindondo etikali kana bongusami tukati na comme mécanicien parce que je fais presque tout les vraiment artiste complet là je ngamona ibango na beta ambonda oyebi yango bien na binaka na saka mise en scène na saka scénario ngamona interpréter donc mambisi belé Mindondo sala ka wabino yeyo toujours comme la message on s'appelle Sabino sur la ça résumé on dirait nazo ke na okufa te na la résumé te parce que je continue et je suis en train de créer et je dois avancer. D'accord. En tout cas maman donc ndeka yo moko akomaka asala ba scénario na yo ndenga asala ba scénario na ndenge mo pa guida ka ba tournage ne elongo pe ndenge mokona lelo maman Solange toyebi ke maman Solange eza na makambo ebele salamaka olambelaki biso elubu ya bastar mokona lelo ndeti bino na ekolo na bino so babi maman Solange tout ça moi rappelle muke maman Solange ekolo. Bon biso na ekolo so na zamu yanzi ya bagata donc les autres ont la possibilité parce que biloko comme ça auto lire traditionnellement et ils a rappelé mingi na wenzete ils a mingi na wenzangaba mais comme na ça vraiment na tenté les émissions na ça na ça là na soit na lamba mi kungu ou ils a vraiment spécialité ba yanzi soit na lambi misili ou ils a ma spécialité na biso penza peut bete on la moteke bete on a kwanga. Merci. Mais c'est quoi ce qui t'obite au son muke na ekolo ndeti na ekolo na bino so tolobi maman Solange Mindondo ndeti boyamba babo kilo bino na pa na bino boyamba babo kilo na bino ndengeni koyamba babo kilo na biso non so ndeti obali fiancé d'abord na biso toujours vraiment nini province mais tout ça tini moko très compliqué biso babenga biso bayanzi batumba bayanzi basa obala te parce que tout ça na ba tout thème tout na moi biloko belé toujours longolango parce que yeso azali kolo na nyonso mais to posa na te que ça fait partie de notre culture n'était pas la biso penza n'était loko babenga ketchul bino ben kinchudi te c'est pas kinchudi ketchul modima mukara modima ketchul mobali langa ya kinchudi voilà biso est sacré muta kosote Nicolas muta obala bafuta ketchul là que tu l'as tu mboka ya juba mboka na yake nae a compliqué biso to momi na nga vrai na otika na momi na ngai to ba lo finga ya le ata bo finga la otika na momi na nga mais ils ba bali na ba tradition na biso ya marabu kilo na misili soko ko bala muyanzi ake bala misili bo yamba biso na misili mikungu kilebu za mayebo yo matoi basangisi na biso okauka nini nzombo. Donc ils ont un peu traditionnel à Boka Nabiso mais base Nabiso peut bien Zabagata c'est la chikwang est fufu fufu sa maïs to ko yoko loka maïs apona ko yeba la quantité donc so lambika fufu bana ba otonda te mais biso en réalité to lia masangu penzate neti ngaba na bota bana lia masangu te na lia ka semulte donc ça yangwana biso yamba ka spécialité la biso biloko na biso wana. Mais c'est quoi apparemment moi mkié chocho ezaka toujours mboka nanga par rapport à ndebino mo bengaka kinchire wana et yaka ndenge nini donc ekoyeba na pe ndenge nini pona mwana yeba ke kinchudi nanga ye wana moi explication on a eu la chance parce que papa Sazaki
papa soit parmi les universitaires à l'Ibosso la poto ba tanga na poto papa soit tanga la Sorbonne mais papa na biso malgré tanga la Sorbonne tu vas sentir que azab papa ça trop folklore tout ça la babiloko biso ba fia ba to ko sala ngote par exemple non que na blo amike net na un salon et papa na biso na ko la na canapé ma qualité chez nous c'est vraiment interdit na ko ça té na papa na ngai ça interdit tout ça moi babilo quoi tout ça bungisa ba mère sur na biso mais ezaki important bakoko baye bakango qui tu les allies bon je donne l'exemple de mon père et ma mère papa na ngana maman nanga baza plus que tu papa na maman soit ali mukaru so batar moi c'est andako batata vient na biso la isora beti koto na poto aboti bana tata na bia oh moi ça obumaye bakezo maman na biso ma mère elle était une religieuse babotaka na lignée na bango pinda propre deux balongoli maman na couvent maman yé qui chasse pour abala papa baloboto ce qu'on a papa moi c'est andako batata donc en fait ma mère c'est la tante à mon père voilà ça encore plus grand mais que tu les as moi na noko na moi na ngai mais c'est quoi les contrats des choses zalibiso za mi ballon les a grave angwana ça m'a jeté de so bal no bala ministre qui tu nanga uti mboka so maman parole na bimisa minute non so que nous avons eu la chance papa ça c'est intellectuel là où tu poto a fa bimisa bana yi surtout comme na 5 ans à kabimisinga abimisi Lydia abimisi Nicole aza bimisa biso bongo est-ce qu'on a encore symbole donc tu l'attaches makiela on aura symbole mais soit le bi a boya li momina e odiemboka odiemboka so boyo mo zo kufa petit faut comme aveugle comme makolobo. Je vous dis. Dans ce contexte, exemple, Solange Mindondo est arrivé parce que Nabi Solange Mindondo, c'est pas facile. Aza yaya ou même na milliers de théâtre que mutu nyonso sauf personne. Dans nandenga mabete que kobanga c'est trop dur. Aza mutu oyo na milliers de théâtre mutu nyonso sauf personne oyo a respecter kamakas par rapport ya ndengo zalaka. Mais ce qui est arrivé qui est kinturimo abongwa yeli mi Solange Mindondo. Te surtout na ndenge na yebi ke basi babimisa biso esimba te moko babimisa yango kasi osala msu mwana mokebui papa no aki afuti ya abimisi yo na kichudi wana comme ça kichudi les ajuka obala bajuk symbole na ye kaza masanga $200 je pense makasu couverture c'est fini mais ce qui n'est abimisa ote mutu ala ko compliqué bino biso pas ça qui maele abimisa biso mais ata ba balingi ça symbolique il faut que azwa biloko na wana. Merci beaucoup, merci wana bongo bayanti nyonso boki bandeko nyonso bwana poto balobaka bino batu wana poto bosaka te ke maele trop maele ya mindele te. On a besoin ko yibiso kala nzimu la ke chulwana ay kafulu maye la ite so yimze kafulu maye embe kafulu maye la kende tuna maye yalo wake ko tuna fali côté mon paragraphe moi lobby Modima kechol me matone ompasi mingi male mwana fiote mala mukara me maya mobali nanga kichu du coup tu na boya kiye mais na yeko mona pasi et pas mobali musu tu vois un peu c'est des messages c'est ça notre tradition oui ce n'est pas bon ils ont la ligue ba makile fo kata kato biso erese maman am sagi pasteur que to longola ki ba lion to buka ba lion wana tout mais c'est dans la famille. Je vous dis franchement, ne blague pas. Mais si les locaux qui existent, c'est toujours. Biso oza nango lisute pour ezali. Jamais on va la fia mouyenze ba peso facture qui tulté jamais. Jamais. D'accord. Merci beaucoup wana bino nyonso bandeko nyonso bwana mpoto kuna ezala te ke o biso bato français o na mboka mindele makambo wana ezaka te mais boka conseil ya maman Solange Mindondo et que ça biso bien un grand merci à Patience Ibembo Pachanga la star balobi yonde makambo pourquoi pas à Victoire Bagina ma 12 étoiles. Merci beaucoup maman Solange mkona lelo lokola bino babokilo boyambaka na ba misili n'importe quel biloko yo lamba biso to memeli o kaka recette monta ya oya biso topesaka ne lubu ya bastar yango yo et ne pardon na bilubu ya bikolo oza ya bikolo topesaka $30 yango wana yo sala no wenjeno ezala o ekoza katikati ya $10 ezala o ekolia ka $10 biso embadi maki mibale na kwanga mo lié donc ça te mena olamba moi je suis une maman nazo lamba pour na sepelisa baba sur internet c'est toutes les missions ils ont vraiment suivi parce que mission là ça qui on a Olamba liboso j'ai eu des retombées quand même la joie m'a barré tout binga funa balo capo
modèle olamba wana yango mungusu wana donc voilà un peu. Merci beaucoup. Mais en tout cas la réalité na ba fan nyonso donc na tombaka na chance jour na yaka liboso za matanga lelo bonaye mais sa maman paix à son âme notre maman notre mémé. Donc merci beaucoup à toi Verdict Yoka 24 mars j'invité Wendro Sala ya matete ya lemba te ya lemba ka terminus toujours ka moto pour un peu nous un peu rapide to sombi biloko to ye na bandi ko lamba bon na mutu lambela ngate ngamo. D'accord. Merci beaucoup à toi Marie Babi Marie petite sœur moro bien malgré à suivre. Merci à toi Verdict Yoka to kende bongo wende à suivre. Check. Merci na bande kono so balandaka Eco RDC. Un grand merci à Laurette Tubaba, Jonathan Tubaba, Sephora Tubaba, bana boss bazaba boss. Wana bongo to uti bongo wenze, to uti ko sa wenze na biso, to e bongo na mama Mindondo. To moni bongo mama Mindondo na biloko na ye. Maman ça va? Oui, ça va pas. Maman ça on appelle ça manger bio. Manger bio. Manger naturel. Voilà. Voilà, ozali batebele ba oyeba ngotemi kungozali makaso bakangela biso kwanga. Mais ce qu'il y a jeune âge. Tango zo banda robota dans la exemple moko. C'est simple exemple moko za na ko yango kapamba. Ozo ngwa be fay puis za fait kwanga. Ya pete makasi. Omoni ezali kasa ya kwanga. Différence c'est ça, c'est vraiment les kasa kwanga. Yango mais ce que au jeune nango tanga ba dobota mango so benga ngo bikungu. Pour aller un peu plus vite là, bassin na ngo yo na okata bikungu na salon pour ça na ngai. Ngana poufe na kata bo. Moni ngana poufe na kata bo. Oso kata ngo mikena nzungu. Voilà. Et vimba. Ouais. Vimba. C'est là où on a. Là où on a makasi. Donc ils ont juste aux autres ils ont pété. Si ils ont pété, tu passes. Il y a des parties qui sont dures dans le monde. Si on a 4 mois après dans le chocolango, on a des gens qui sont là pour nous côté na kati ya. Donc ndenge za tant aux lambango, il faut que ça roule sous. Ouais. Ouais, faut tout ça. Non, c'est le moment na ça na okata après na tokisi. Na tokisi na che mungu ananga po mungu ekota na kata makasa o moki na Congo to riche to lia nsoka o makasa kuanga makasa to lia makasa bon mso ezaka mabolo na wana babenga te wana bandindi bandindi biso ba to lia kango mais ils ont ma spécialité na biso te c'est plus les bapende bambala biso te biso ba yenza spécialité na biso o ngamo na sala libi. Chadi chila mama ya moto la moto. Kona mbisi. Donc normalement na ndengo zolamba ngoko ndengo olamba biloko no et ko sala moins combien de temps pour la nyonso te. Ebela même pas 30 minutes. Soka mbisi elembi nango po eza déjà kolemba. Na oto kisayeka po na bonne forme, eza déjà kolemba. Donc biso kolia ndeni? Bio penza. Kolia malama ngo mama cancer eza watin. Ba kuisho na mte memila so ba cancer. Ba biloko za na formol ba tchango formol. Yo oyabo usombe ole. Ngana professionnel ya ngolo na ngai na tumbia ngota na makala bonali na ngai. Donc voilà. Yango yo. Voilà. Non, ça on ambitieux yo. Yo mo mona ka ba saison mo ngana osala. Ngamona otala ka yo mo ba o nil par ailleurs. Voilà.
Maintenant, dans le cas où on a maïs, normalement, il faut que ce soit combien de fois 2 fois, ça salité tata du mabélé mon côté. On a mis ça qui aussi. On peut mettre cru. Voilà. Voilà. Ok. Ni libellé moko. Ni libellé moko. Natiki on a le temps et zwaka ninyo yo. Na ina niluka pourquoi ngana zuli nuka na ngai. Mbisi na ngao lamba. Yangu. Biso to lia ngona poso. Alors pour poissonner ça la mabelete na nika ngona liluka. Ezala poussière nyo surtout evanda ki wana ekota na kati te. On a unique pe na nika mwana pe defa tela. Mabele so maté muto atale mbisa yo ka cricrité. Makasi. Mole nous que connaît. Oh non, balé de nini. Maman, maman, je suis maman au sakanate. Maman, je suis au sakanate, maman musala. Ero na za Solange Mindondo. O azolambo. Na chela kasa na na tanda na zela. Voilà. Allez, na zongeli suna konika o. Le rôle à chocolat gâté, la moule à zone caillé à kolapa. Non, le roi chocolat gâté aux autres. Wana zoli la mine de tika na parler. Au saliboité moi mutali a pour soit monsieur exalté, zélo, poussière, nous sommes à B ça. Les ana biso compagnie se font ça là. Oui, ngai biso ko na chocolat ngo toujours. Ngolo ko ezaka pété na chocolat ngo et na ekenge kaka to za moi si. Au chocolat pour panza et bébaté. Moi qui ai moi libéré dans la carte on a dit que l'anzo là on a dit qu'il y a un azoli là on est lango sur la muninga ah là tu n'as bon ngam na tinde go to zalani et lo ko dia funa na chocolat yo roula pangai ok chocolat chadi voilà. Nazaka na tomate mbuma nazala ndembi na ngai il faut pas ko chaka na ucha muscade na ayaya tali ko na palitanga boule mo muscade na mbuma mbuma mo muscade na boule mo ay ya on kablo ko ta na recette na ngapasa ote recette ni bonne se ko yango kaka donc compliqué en goûter apparemment c'est comme si quand ndé to lambaka fumbwa ndé na même misili minute ko misili il y a des facettes belles pour l'ambango. Pour l'ambango, pour béton, pour l'ambango, pour kata, donc yokaka. Donc, quand tu l'as fumboa, c'est compliqué na honte. Bon. Aïe, le bassin, na au chambisi na ngasko na mai vanda lango. Le tami kubwe toka, ne pas vendre. Mais ça en est bon comme qui na panier likolo apparemment ils sont tous à cœur au makasi eza moto bibaleka voilà donc apparemment bis ezalaka moto moko mibale ya kokauka makasi mpe ezali oyo eza ya moto ya kokauka seke tobenge ngomba moto misato bon pas misato mpenza me eza mai eza kokauka wana mpenza eza kokauka donc voilà un peu. Oui, il faut parfois simplifier. Bilo musufu ko ebaka ko simplifier ngo pia muscade. Muscade na ngande na c'est le moko ya mango na che. Moi si on soit avant besoin de rapidité pour on sala aïe. Il y a pardon longo la nsuko changa chama ya moto. Pour ça na rapidité. Aïe ba cha on a kata mai. À moins de 5 minutes, là on benda pour ça la facile à oulumba. C'est facile à oulumba makasi.
En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci Babi. Anto straight, motema ya Mario straight na kata Suisse. Babi Cyril le motema ya tabu fatu bomoni elubu yangoyo, elubu ya bikolo ya mama na biso Solange Mindondo. Donc lelo oyo tozo lamba Babi makasa ya kwanga nambiso kaka tala niveau tolanda sko elambeli batna bat bana ndenge na bango lamba elambeli keseni repe cause à mon commun elambeli goût et keseni tolanda tozo continuer toujours parce que tozo zela ma échauffé pour la tia mbisi na nge fongwa mambala moko tous à un peu rapide. Pardon? Ouais. Faut ma moto kota maman. So ma moto kotite mon boulot. Voilà. Merci beaucoup na bande ko so balanda Eco RDC wana na pusani bongo koto yo to meka mama ke ko sola na mama Solange Mindondo. Enfin yo ka zulanga na nzungu nzungu ezaki vraiment plein mais na moni esi sko wana to sa no ndeni bol pe yango batela na osa li sumu so la bombeli tata botinga te akanisa ta susha mwasi na ye alambela ki yango ndenge te ifali ya mikungu lelo ya olia mikungu après messa olia mikungu yango na réservé li na bano batikali mkiba meka kolia ensemble. D'accord. Solange Mindondo na zana nzembo mona linga mingo yemba rengo moi mke na caméra kopesa biso pe na ba nyonso bazolanda signification ya maloba wa nzembwana endor mutiba mako akiala bakor top itoko babial badina lo yimindele bialo itoko bakar badia kukwel tolupa ilaxi kiyanze laxi endor ezala kwa fani ezalaka bakoko na biso kala tolo soso mibali bazali kolia mais banda mindele bazonga totikala biso mo mukonzi ba makonzi mboka la biso tokoma ko basi bakoma kolia tolo soso yanga so mo sa mobali azui achena tolo azui achena tolo donc voilà c'est ouais en tout cas mon boss donc Babi Msalande par rapport ya repas ma Solange ko ça moi résumé mkie ya biloko otie na kati ya biloko ndengo somba kinde donc na somba ina base c'est d'abord c'est le mikungu d'abord le sommi kungu eza ba partie moko dur moni comme temps ça été laissé maman na longola ba partie dur na ina mikungu na ngana sokoli yango na zwimbisi na ngai na niki yango na lindu komoni na nika yango po eza na poso na ngo baliaka poso mungusu baliaka te ata na niki na ngango te na olora bisulu mais oyo mosombo baliaka mpoka baliaka poso na yi de fou konika pour ma belezwa te la sisi ko tokisa mikuna ngai na bwaki mbisi na ngai na bo ndeka to lamba afumwa na bwaki nguba na ngamba la moko na bwaki ai na ngai na tuta ki ona muscade pilima na ngai ndembi point ba après na ko boka pilipili na nga mungwa la nga na qualité ba age pour cent to okima AVC to koma na ba AVC nga C donc moi ça te donc voilà un peu d'accord voilà nga pena pe ça point nga si on dise D na raisonner nano yoka yo pesi combien 3 ah yo ngba au perdre bon me bleu ezanga tino ke pesi 11 na ndeni au perdre émission za ngande mna ba Stéphanie pour tout Fatine Katele qui parle merci beaucoup na bande kono so bolanda Eco RDC nga pena sur 10 18 tala niveau world na bomi bino tout bino nyonso bozate oh maman chérie 18 sur 10. Donc, ce qui fait que Alambi penza bien makasi, maman Mindondo, tokomi bongo na suka, ba dédicace na yo, topé ba conseil na yo, na ba finio so o ya théâtre, oyo ba mi pesa ka peut-être ton na bango, na ba théâtre au lieu que na ba occupation ya devoir ya moi. D'abord théâtre c'est un métier, na loba ngo mingi na be monsieur belé parce que quand Rabino balé qui bon comprendre. Il y a une différence entre la personne Solange ou Autolamba Sikona Mindondo Yassen. C'est deux personnes différentes. Maintenant, c'est que nous, ça la mabé, jamais, même Mindondo na théâtre. Ah là, c'est là où les bas baissent. Wana, et ça la marabougoute. Donc voilà, na moi aussi normal, na sentiment normal, na lambaka, na serveur à batou, ba liaka. Donc voilà un peu, nini, voilà un peu, ndegemsoto vivaka. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'une femme normale, il faut être là, il faut être autant d'ambet. Bon ça fait mission autant d'ambet.
okobanda nanga pas de souci pourquoi lelo naza pressé bafie ebele bayebotana mbeto ayebopose tala terrain so tandi terrain bien te bamama anga bozala poto terrain wana eza terrain na biso nzambe apesa biso eloko oilaire balalisa ye bajona nzambe ayebisa biso makambo na luto alakisa biso nyonso mosa fin komotala mosa eza elengi moko. Maman Mindondo Solange apesinga déjà idée ya émission à partir ya lelo émission moko ebando zala botandi mbeto. Donc ezala minute ko bongisa ndako ezala minute peut-être to 1 heure du temps te ezaka peut-être juste 30 minutes ya relaxande ni batanda mbeto ba à partir ya lelo donc mon boss émission ne uteli pa nanga donc eza yanga parce que Maman Mindondo mtapesinga idée mon papa mon boss Jean Thibaut ba 3 fois plus que boss maman Solange Mindondo ba dédicace na yo na ba enyoso yo pe ba onyo so ba soutenaki yo depuis tango mama zaki akufaki timu kona lelo. Papa mona eloko bana lemba basala kingai bana quartier na biso otokola bona poto eloko basala biso ti lelo na tikala ebai donc bandeko na ba kundi mama bango je suis fier de vous Mambo Makalamba Pati Makalamba Anna Makalamba chance ndenga ma fille propre moi na Lydia Kati l'unique donc vous savez le ba Pierrot ba yana biso quartier ba yana biso na biso ke bakundi mamba bito non moi to le baiser ba Yann Marie tout le monde bato na poto o ba contribuer ba massive de comme massive ya kikutu donc les gens de Lemba au moins envoyer l'enveloppe. Je plairai quand j'ai eu ça. Nabi donc bolingana na biso bino bisoko yaya to kunda maman biso ba sangisi ba kundi. Pati continue à encadrer les enfants là-bas, yo za moi so bouja katia bouja. Makalamba donc Pati nanga bouja kala. Oza moi c'est aller loter donc bouger kaka. Adricha moto maître ba Adricha bebazi beba yaya nganya Mindondo yaya famille na biso to lokota la biso libanda. So mon problème est mais papa zo sabino que bobega yana bino voilà ngolo biga di makabezo ko bobega yana bino la proto yana c'est Adricha moto maître maman Yvette cette femme m'a soutenu moralement financièrement na matanga maman langa je suis fier na betela ratolo yaya wana so na boyango eko zala mabe même nzambe a se pelanga ma copine propre Léonie Johnson na mobile lay papa dit mongala solo atana la lindoto atana la kufa so na lobby ya papa on kwate lo kwate kaponga za bien donc na bato nyoso bakundela nga mama nanga je suis fier de vous ya nga moraza na Irlande ya Chantal na Irlande na Leli ya na pesi ba gros bisous ya na ngai ba gros bisous là on ça la main ça maman lelo et ça vraiment clôture makabunyo surtout comme ça nga pena ba hôtel na ba pe mata non ils a 40 jours c'est les kaki le quoi mundori akufaki je préfère laisser na la tikala ta moto le la ndeko mundori après na ko ni basa ibele sur le même le tanga boye na okomati ti lobby basé belé Babito Lukamenya, Lina Lukamenya, c'est ma famille. C'est ma famille, je suis fier. Ali Bavukayo, Ali, au Tchete Melaminozo, Ali Kofi, pour Pakio, on a comme le Canada. Maître Nanga, donc, voilà, Pédanga, Motema. Na moi, c'est Maman Thérèse Moukadi. Maman Thérèse, je te love. Maman, je vous aime de tout mon cœur. Wama sur la bourse, le papa Pacheco. Motolanjambe, ceux qui la bossa de Motolanjambe, changa na prière na yebi ke bozayo la mwasi na yo, bon de la rapport ngai donc on a yebi. Momi, continue à prier pour moi, le combat est encore là. On est en train de se battre, mais c'est le Dieu qui est le suprême, c'est lui qui décide sur le sort de Solange Ngolomi Mindondo. Il est là, oui, azo kabiso. Ba gros bisous, bah c'est belé. Bébé yoka, ba gros bisous. André Tsungu Mokuse Atalo ya Rotterdam. Ya André nanga na zwa super kala. Ya André, y'a sa maman na zwa super kala. Donc la lata super kala, botine ya ba super et ça nga bien. À ma copine Essengo, amoureuse, Amos, maman n'est plus là. Amos Benganga. Benganga to so to ma mbela au solo là. Nali Pati, ma copine Mali Pati, je t'aime beaucoup. Molaï, ce que wana tangi yango te na sali sumo bike biso na groupe salongo bana biso basala fondation basala mutuelle na bana ka ma joli moi c'est Hervé Lembi yaya na zaki libanda mboka la maman akufa ki contribution na ngango na to même pas des semaines na lia ki yango déjà na sombele ki yango fufu
so bela mobilo na tinde papa na ndako ma jolie mobile ne jouer Hervé Lebi mama bomengo ma bonheur continue à lutter aux awana pour na biso aux awana yo aux se sacrifier vina pour na biso prier pour na biso combien zali maman Marie-Jeanne ma belle maman na ngala ngako mingi maman tu me manques. Tu me manques, maman. Tu étais tout pour moi. Tu me manques. Bon, manqué, gars. Jour, maman, tu fais la Léli. Binolé, mon akatika, la Léli. Maman, belle, tu me manques, maman. Tu me manques. Mais t'as tourné dans mon œil. Maman. Tu me manques, maman, belle. Y'a tu me manques. Bon, manqué, biso. Toi, maman, belle, au salawa. Bon, qui t'es dans le groupe Salomé Téléma. Toi, la besoin de Téléma. Donc, je vous aime de tout mon cœur. Salai salapamba. So boy salai kayot. Ah, salai. Voilà, muta bien mon boy. Donc voilà, Bosé Belé. Donc notre Chibo, mon ami personnel, il y a tant. La ça va boy Chibo, te kana ebi Chibo, na ebi de Chibo silika, na ebi de Chibo akase calma. Ba ebi obiente, na ça va. Chibo c'est mon ami. Toye bali. Longtemps, donc voilà un peu. Gros bisous. Moi je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien. Elubu Yabikolo. Là, j'ai sali directement. Wana tozomona bongo maman Mindondo azolongolela papa Biloko. Voilà. Wana tomoni ba moko. Merci beaucoup na Willy Mamona na kati ya Suisse de la part à mon boss Jean Thibault. Tu vois. Et pourquoi pas Merveille Koueman à Paris et pourquoi pas Garès et pourquoi pas Garès moi si kitoko na Luanda de la part à mon boss Jean Thibault tu vas voir Tokutani Bongomba Nasima. Merci à toi Verdi Kioka 24 mises au peu derrière la caméra et pourquoi pas à Bob Molema le suprême mon fils à moi et pourquoi pas à Nora Kalonjimo sa pembe na kata Eko et pourquoi pas maman Iris maman Okako maman Tete Kabola mon Carmel et pourquoi pas Babina Yemoko ton chou ton ira binonyo soto pesi bino bambote belé tokutani bongo ba na sima to suksa bona loba bisous bye pesa mina bande konyoso bisous bye.